Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tisekedi. Azo finisa nga na famille azo panza nga na ninga mabeza yeso na osama mabeza liso na ngeza cause na ye. Liso ni obeta. Atu na nga liso oyo zo sala na vie na nga yo yebi yango. Ozo loba liso o kata sonite. Tanto ke vie na nga oyo. Mama, eza pona mbanda te na makambo nga na sali na vie. Eza mabe mingi. Obimaka na mibali nyonso tu o nazo yeba beta dandu na bango te. Nazo lala na bango pona ya zala bien. Mama mobali na vie eza pasi. Zala eza mobali na songa kiyo. Na nzemi na noso ba condition na sala ki ndumbo nga na métier. S'il te plaît. Tala. S'il te plaît ni yo lo na kati ya basi. Olo bana nga s'il te plaît na ngai. Franchement, madame, moi je ne peux pas dire. Papa Fambo, écoute-moi un peu. Franchement, je suis désolé. Non, Papa Fambo, je n'ai pas le droit de vous tenir, mais oh là là, oh là là. Mbote, bonjour. Ezo dépendre na air oyo bokozo émission na bino. Bravo Jésus-Christ. Lelo boza surpris Mama mapasa. Na pesi moyini nanga mbote. Moyini nanga bonjour, moyini nanga bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Na pesi pe ba nyonso oyo balingaka chaîne kitoko chez Biso Télévision. Merci na équipe technique Mobimba, je vois Chris Eli Dini, Chepi, Thomas Yankolo, Papa Fabien Poisalem. Émission kitoko oyo bokomi kozwa temps ya kovanda. Ya kosunga pe bino, bokomi kozwa temps vraiment. Ce que l'équité vous dérangez, Papa Chic, pourquoi? Oui, j'ai compris que kombo na Yesu ezozala élevé, pe ezozala célébrer. Vous savez bien que nabama bota otomonaka. Il se passe des choses sérieuses, physiques et spirituelles. Oyo batu, lelo basali ba AVC, lelo batu ba komi na ba estomac moko, oyo sali ba ulcère, lelo batu ba komi na ba tension, okomi oyo kolia te. Eza par rapport ya makambu, tozo lekisa na ba mabota na biso, oyo tozo bomba ngopo na biso moko, mais tozo bosa na ke eza ko ranger biso, eza ko lia, ezo lia beauté, ezo lia santé, ezo lia nyonso ya biso. Yango Papa Chic na inspiration céleste azwa ki idée ya kosala émission Bravo Jésus. Vraiment Jésus-Christ azoza la glorifier na mabota na biso. Lelo na plateau maman mapasa za na il solo moko ya pasi. Lisolo oyo nga tant que moi si et salinga pasi oyo na ebisi Papa Chic tika nga moko na sala émission yo parce que nami moni lokola izanga nami moni lokola donc nami tiene esika ya moninga na nga mwasi. Non, il se passe des choses sérieuses dans le physique et même la spirituelle. Moninga mwasi aye nango poyo mama olanda opesa conseil. Nayebi bien que bateau yo balandaka biso bazaka mayele mingi ke biso, mais toza na besoin ya ba suggestion na bino et ko sala ke to kola lisusu na émission oyo. Na koloba mingi te na sengi na réalisation ba fungola caméra pour que mo invité na nga yemoko à se présenter pe à relater oyo aza mwasi aza na bo mwasi aolela maya miso. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable.
donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na ye bino bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali pe so lingo esika ya mai ezali esika mapi ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te bibwa donc entrée à station bibwa koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Car ces bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Ah, merci beaucoup na régie. Kuna wana tota la spot kitoko koma kololo pango. Yo muto zangi ata libellé. Papa Chika Bomakinga. Donc, Lukata moi libellé et que ça la moi bien mingi. Maman Nadège n'a pas si on beauté. Beauté maman journaliste. Bonne santé. Nzambazo batela. Oriko s'est présenté Yomoko na bandeko balandi. Bayokayo. Bonjour bandeko nangai. O nyonso tozo landanga na ngonga oyo. Voilà. Na pesi bino mbote bisika nyonso tu bozali. Kombo nangai Nadège Lukwasa Mausu. Naye na plateau na biso na yakobeta lisolo na ngai eza lisolo moko réalité eza lisolo ya passe mingi ma foka na loba. Merci maman Nadège okuko ma biso na losambo. Maman pardon. Attitude penza. Merci bandeko balandi bozo comprendre c'est trop dire mais to tchaka toujours Yesu Christ na centre. Moi maloba mi balemi satu nga na ebisa Nzambe. Éternel Dieu de grâce, toza vraiment reconnaissant, toza vivement reconnaissant pour la grâce, amour et bonté na ba vie na biso. Yango lelo toye to tombola yo na bravo Jésus. Je sais bien que et pas na yo batu bakotaka kao babimaka OK. Mama akobimate lolengi akotaki. Na tikala ko mona te mutu aleki na sa ekulusu atikala ka lolengi azalaki. Il faut eloko le kana vie na ye. Je crois à ça penaza curieux ya komona ndenge mama akotondisa mana esengo ako kobandela lisusu vi na ye na esengo parce que Yesu Christ okoti pe biso to kobetilo maboko et bandeli pe suka zala na biso dans le nom précieux de Jésus j'ai ainsi prié amen. Amen. Maman Nadège oyo kokina kobondela te oyo to beta na lisolo ezani lisolo na ngai lelo na ebité soki kosunga mobali na vie eza mabe nazaki na mobali na ngai to bandaki ne vraiment na passe so na ba passe eza pene ya kozala ne lokote mobali azaki ko sala ba saisie ko beta ba photocopie liboso ya banki moko boye musala wane bandaki kosunga biso na mwa muke na biso to bandaki kozwa mais aza mutu moko atangaki mingi tangaki ya sisa ba classe na vraiment bingi bandeko balandi voilà salaki musala na ya tangaki vraiment bien asala musala na ye mais na banki wana bandaki ko luka mutu moko boye ezaka ekokali na niveau d'étude na ye na classe ya tangaki place wana mutu wana bandaki ko sala liboso ya kokaki te mais loko ya tangaki wana aki okota ba dossier na mutu moko aika ko betela etala boye musala moko ezana foyo zala ayikokota ayosala pe makambo na ye esimbi esimbi wana bake kopesa ye ba condition. Oh là là bino bato ba envie tokobi mama baye kopesa ye condition abanda kosalela ba étoile ya bandeko na ye mibali akoma pede te mais abanda kosalela ba étoile na ye foka na loba ça fait mal mais on loba kaka abanda kosalela ba étoile mais aye ko proposer nga rakoti lojo na ko proposer nga yo mwasi na ye ngai mwasi na ye ya ndako ya libanda te mwasi na ye ya ndako aye ko proposer nga na deji tala boye condition ba pesi nga na musala banza musala fona banda ko salela ba étoile na nga lokwa ba chance non donc salela ba chance ya bandeko mibali mais soki na ko sala ngo eza na travers yo banda ko linga mibali na nzela na yo nga banda ko salela ba étoile ya bato wana na boya ki me na tali pasi peleki mobali na ngai na lingaka ye mingi na koki ko décevoir ye te na zaki daka ya ko sala ngo
Maman, sois forte. Bande ko balandi eza facilité. Tala maman na deji tango bengi papa chic. Nga na kokite. Non, le monde est méchant. Tokobi maman ngai. Na ebité soki ko sunga mobali lelo, so eza mabe, na sunga ki mobali nanga. Na ko mosa ki ndumba oyo ngai moko banana zaki mwa muke. Na sala yango te. Na komi ko sala vie. Pourquoi kana bima kana mibale belé, mobali nanga azwaka ba chance wana. Kolala na mibali. Kolala na mibali. Donc entre tous mariés, oui. Mais papa pesionzela au kushaka na mibali mususu po o mema chance na bango epanaye. Très bien. Na bandi ko memango soki to lali na mobali wana. Toko sokola ngai na ko sokola te. Soit ba papier mouchoir to ko salela na garder yango na bombi yango na memi yango epai na ye. Ye ake nango place ya bande ko kende na. Zela muke mama na deja. Sko mibali yango oza ko bina na bango. Ba non marié to ba marié condition zaki mibali babala to babala te to meka un peu koyeba maman journaliste condition ezala kité mobali nyonso to ko bengi mobali nga banda ko bima na condition ka ngana sokola te so to ke to bimi na lisusu nde ba chance wana ezokende pai na ye yango to banda ko sala vraiment bongo bande ko bolimbisa muke histoire oyo na ngina interpeller. Parce que dans nos familles, tout ça, on est des jeunes garçons. Vraiment, vous allez motiver par l'essentiel. Mbongo balukango. Mbongo pesoki olingi kolandango mingi aoki mananzila na yo. Nyonso eza ba mibali o balingi kaka babwa kama. Ou afi ba mbebo kaka boye. Tala isika so koyi kula boye. Yo moni ke na oshina mwasa na libala. Oyebite oyo yo tikeli mwasa na libala a vie. Maman a déjà samba pambono na révélation to continuer. Il y a pas si ça. Wow. Mobulongo na bande ko sala kinduba na bande ko sala eza pona mobile na ngai. Mobile na nga oyo abala ngai na sala ki yango. Il y a pas si ça babande ko na ye. Babande ko mona nga tina ba hotel. Mobile nanga bande ko comprendre pas yebi réaction à belle famille bande salami pour ngande na sa bosi na mon mosa ndeko nanga na place moko bena yebi ki sote na funda est-ce que bazaka pe ko funda yo oui babande ko funda nga pour mobile nanga trouver on normal pour ça condition ya biso mibale moyen na bebi sa makambo wana ata asiliki akosika na misu na bango so bakei biso tozongi na biso même moral oh oui donc papa penza yebi ki balali na bango yo wow qui bon vraiment mais si qu'on a belle famille beaucoup moins nevandi la ndengeni parce que yo yebi ke eza misikop na nga na jo na nga mais belle famille ba omona ke moi si to bala asa petit lizeze parce que obano o vivre ndeni na bango mais qu'un peut expliquer maman moko azolanda to papa moko to zaki kaka bongo to yoka na kate ba pesanga ba kombo ndumba mo se libala chel babenganga bakombo nyonso tu ba Chelsea babenganga na ba façon nyonso tu mais loko nazaki na bolingwa mobali nanga nazaki na choix te na bande kaka ko sala yango pona bebisa te lobi mobali nanga ko ya erreur te foka na sala ngo na finga mingi na cholami na sekami partout ba semeki nanga ko lo bakutu te so na inazo kende ka bazo changa munoko boy mais souci kaka ya mobali nanga na sala kaka condition mobile nanga po akoya na erreur wana te maman Nadège na ngina meka kozonga kaka na kati ya belle famille na ba matanga na ba fête uzala kokende na bandeka kokende so motema fuka na za motema po mobile nanga condition na ye ebeba te po soki na sali ka monde erreur problème na monde na bango wana yango na bande ko sala ata bazi problème ata na ye matanga na ko finga mana ko chola mame sho ezala ki te fona landa bango na ba problème nyonso tout na insister bango mpo aza mobali abala ki ngai penza abala ki ngai nora ki nga vraiment maman Nadège sikoyo nini oyo epoussé yo après beaucoup des années bobo tu na bana boni na papa na boti te na boti na papa te ata mwana moko to boti na eti peze miyaka te pona makambo nyonso to nazoloba ya ba condition nyonso to te soki nga lelo nazobota te eza pona ye ya pasi ke o nazoloba lelo bandeko na nga mwasi akeko bala mwasi mususu abali ye
Maman zala makasi. Zala vraiment makasi. Moi sangwa ke ko bala e neti ndenge nini parce que yo awa yo ndo mwasi na. Donc azui deuxième bureau. Oui, azui deuxième bureau. Deuxième bureau wana azo bénéficier mingi koleka ngai moko. Muto nazo sala mama kampo na yelelo azala mutu ba mona ya azo tamona ba voiture bien, azo rouler bien mais ngai ne mna mona ka pasi wana. Mais moi mwasi wana azo bénéficier koleka ngai. Ngai soki na komeko comprendre tant que moi aussi belle famille est acceptée parce que yo bakangi na kindumba mingi. Oui. Bakangi na kindumba makasi pon babi naza mobulu mwana bango nga nazo mériter na yete. Yango wana ye azwi mwasi mususu abalie aza bien mwasi wana nazo vivre bien koleka ngai. Soki nga lelo zo mona nazo lata beseke famille na nga to ba camarade bazo aider ngai. Ezo sala passe. Passe wana yango mona ye ani Michel lelo na ye bisayo na oloba ba vérité nyonso tout na lembi ko vivre na passe o na lembi ko sala mabe ko sala ba jeune mabe ba papa nyonso to na bima na bango ba jeune garçon na lembi ngai nazo tika condition wana nazo boya lelo na nzimi na yamba Yesu lokwa mokonzi pe mobiksi na tika mwasi wana abana ko sala makambo nga bande ko sala Maman na dezela mokie pona nini te okokai koloka pe papa en privé. Oye bisaye que chéri kobanda lelo moi je veux plus de ça. Mais on sait plus le memango na réseaux sociaux. Mais au moins que quelque part ozo livrer pe mariage na yo. Oui, naza d'accord on a livré ngo pour na banda na na passe. To souffrant na ya za ne lo côté ngai nde na pesa essence ya vie wana. Pour nazo kaba vie nazo kaba njoto na ngana ba me porte qui n'importe quoi. Nazo ke ko tchanjoto na nganje. Yango naza d'accord na tika na ngai pour nazo bénéficier de ceux qui na banda ko bénéficier peut-être na ngana ndima nazo bénéficier de batu mususu famille na baza bien moi soit naza bien ngana naza bien te donc eloko pesoka kanda pour deuxième bande azo vivre mieux que yo ceux qui zaki kezo vivre no bien be ozano kana ba vie wana na lembi te ba vie wana na yambi Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na vie na fona tika moi ça na salo ngapi na banda ko ça soki eza pasité asalango ba famille ne bazo finga ngai ba yebi na o tenga na sala likambo wana ba yebi tina te nga nazo souffrir so na salango eza pona ye po bango bazala maman Dalège pourquoi payer sepeli kaka na belle famille ba landa kaka na émission kende ko na mama sala bo okokai ko kende luka ba seme kinote o lukika ko leka na télévision pourquoi na leki na télévision niveau bango ba finga kinga ko cholo nga la chola maki faut bazwa réponse au kaboui faut ba yeba mama be ndeko na bango soki nga na bande ko sala ngo ezaki pona mobali na nga pona ndeko na bango yango lelo ba kozwa ngo kana te l'expression m'échappe mais na sini na station ba balancer publicité ya lelo na Kinshasa eza lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur peko koma kololo pango occasion à ne pas rater ba terrain à vendre ya ba dimension lokola 20 sur 20 20 sur 17 20 sur 15 na quartier Bibois commune ya Ntele à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende mosika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na bino mo moni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingi esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire ya Lopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Maman Nadège, na nge un peu ofungola biso. Ozo koka ko lobate parce que choqué le koma kasi. Est-ce que na boto tongo sangisaka nzoto na papa? Au monde a un phénomène mystique to au santaka ki au coucher na molimo to santaka papa ndazali kolona donc to kushaka nae aza déjà mutamonji mususu pour yazo zo ba chance wana
c'est que oyoka ka be fait bizarre. Oui, na yoka be fait moko yete non sentir yete mais choisate il faut kaka o salango faut ya azwa ba chance wana to bima na ye. Et bongo mu pepe oyo bande ko yoka vent bo coucher oyoke mu pepe koti na chambre. Place wana nde tika kingai lingi penzo expliquer bande ko balandi malam. Mu pepe wana eza batu wana eso ba yete. Ya aussi so bima nanga bango nde ba récupérer ba chance wana ya batu nyonso on to ala na bima na bango yango esala ka bongo. Yango na yeko bimisa nyonso tout na lembi nazo vivre bonheur te nazo souffrir ngai mutu nazo sala passe nazo sala kindumba nazo sala bosoto mais nazo bénéficier na bolamu wana te pona nini nga naza yango na yeko bimisa nyonso tout na koloba na neloko ko bomba te lelo fo na bimisa nga lingi na tika na mutu mususu nga nazo souffrir mutu mususu ke bénéficier pona nini. Donc yo nga na comprendre ezate ke yo yende ko yamba Yesu mana deje yo ezande passe ya bombanda nde lobika ka na panza na ngaka kopango donc na kupenga pe na panza boye pas souffrir po na ko yoka yo na mwasi eza passe ya bombanda mais ezate ke yo ndio yambela ngo Yesu mama na sali yango pe mingi na sali yango mbanda yakiti yo ngo yate nazo bénéficier te mbanda ndazo bénéficier mingi koleka ngai bana bandeko ne baza bien nga nazo souffrir pona nini nanzimaki yango po yazala bien nga pe nazala bien famille nga pe bénéficier sikoye mona mwasi wana oke bénéficier makasi pe nazo humilier nazo fingama nazo cholama koto na fingama na botaka te kuna ba finga nga nduma koto ba finga ni pe mobala ngo alingi sukola na ndako te akomi kolala kana ndako afi wana nasala ya kolala ndeni yo toujours comme no mutamilimo akola na ndeni na osala makambo eza pona ye ngana keko bima nazo bima na bato ebele nazo bima na mibali nyonso tout nazo bima nyonso tout so nazo loba mutu nyonso zo tala nga ba jeune nyonso tout bolimbisa ngai po na sala ke loko wana ezaki ngate mobali na ngande mutatinda kinga na sala makambo wana nazo senga bino ba pardon mingi vraiment nzamba lola penza bozwa place na motema na bino bolimbisa ngai mama na deje bongo soki papa lobi que atia na ba condition oyo lingeli o mbandaza nango ozanuka na kopango na osa esute oza sincère liboso ya Yesu Christ na kosala ngo lisusu te na lobi na tiki na bi non na kosala ngo lisusu te po odaye na sali ekoki na umeli na mondi wana ya bimaka na mibali ntango nyonso tu bazo finga nga naza humilier nyonso tu na bandeko na ye na famille na ye na camarade siko na mibali yango ntango yo bimaka na bango ezalaka jour moko kaka buka lamba lelo pe to silani to etikala pe mwa histoire moko ezo continuer to kutanaka to zalaka tout ça la tout ezalaka kaka pam bosilani na nge un peu bandeko balandi ba meka ko comprendre na tiaka mbongo na nganje apesa ngambongo na tambola na donc ba jeune garçon lelo ba tonton lelo moni moi $100 envier mbongo ngai ça va na pesa mbongo fo bima nanga auzala d'accord au bima nanga obosani mukie pourtant mo yozali kosona na papa chic lobaki ozuela kutu tina garçon moko ndako vie ya garçon wana meka un peu donc nalingi vraiment bandeko balandi yon a senga ke mission nga mona salango parce que eza ba chose spirituelle au moins eloko po ebima na physique déjà spirituel les soit qui te préparango moi je bénis Dieu parce que ba amwa nizo za la sauver pondenge mama zo senga bolimbisi azo fongola ba jeune alors fongola non pona garçon yo zo lindako ozo blessa ozo pesa mbongo neti na ba famille na ye ba famille na pe ba koti na kati ya ba botutu wana to ndenge nini mais peka mpe ya na ko senga penda alimbisa ngai limbisanga vraiment na mutema na yo nazo mwana ndinga oloba te limbisanga soki na bandai ko sala ngo ezaki pona mobile na linga ki yo te na linga kaka to bimaka na tout le temps to bima na yo nga pe na okesanga na nzoto na mobile nanga aozo ba chance na yo na ebi okoyoka lisolo po kolanda nga limbisa ngai pardon vraiment zo place na motema na yo olimbisa nga soki na bandai ko sala ngo eza pona mobile nanga soni wana na lembi soni na lembi humiliation yango lelo na ye na eko tika na ngai na eko bosa na nyonso tu na boyi abimisa nga place ya tangai akende koto basalaki ba impact na bango abimisa kombo na ngai na lingi lisusu te tika fina nga penza zela nanu mama na deje kitana muke oyo za makambo spirituel mwana mobali wana oyo okazi c'est que yenda pesi makambo
koleka ba jeune trop parcourir na bango. Oui, pour ye nazwela kindako. Donc on comprend que yaza muta manaka donc a pesi yango na ndenge o bino bolingelaki. Oh là là. Ceux qui na bimi na mobile, yeso to coucher na bi muto yo bima kini azana chance makazi. Faut ça les fort o bima ne lisusu. Il faut na sala ka effort na kende ko coucher na ye lisusu. Na lala na ye lisusu. Ya garçon au comité na niveau ozolanda ku seke leki ba nyonso. Eleki po aza muta ba chance ana ba étoile na ye belé azana ba manaka kande tolobaka wana yango nazwela kenda ka bien vivre ka bien mbongo wana uta akapa mobile na ngandako nde na kenda ko sela garçon wana. Donc mobile no ye moko penda isaki abi o to tika kende te o pena to sala ya to silisa tina ya 4e génération. Oui. Oh là là. Alimbisanga penza. Bande ko balandi Bible ko sa ate hein. Ba parents ba lié manga minunga yesa na bana. Tala garçon oyo ya lié manga mais batu ba roya ko buka ngo eza bana mais il faut beaucoup prier aussi. Tina pour na 4e génération. Attendez nan toza ba jeune boy toza na bana. Ata o na no botité. Zwa kata bonde la ranzambe pour na bana na yo na 4e génération. To mona ngote mais déjà tongela bango hotel a bien et kozala malamu mingi. Maman Nadège. Oui, maman journaliste. Siko ya pasi makasi oyo lingi Yesu asale loto abosanisa yo. Eloko na osenga kana nzambe limbisanga atangelanga mabungo nyonso tu onga na sala kite pour ceux qui atangelinga eza pasi alimbisanga ipenda na osenga na nzambe limbisanga la bato nyonso tu na sala kibino mabe na bimaki na bino bo limbisanga bandeko na ngai bozwa pende sika na motema na bino. Mais oyebi ke na émission oyo to ozaka pe na ba invité surprise na biso oyo bayaka pe ka to partager les solongo to sala ngo biso moko te to bengaka pe ma bato baza pe na bwanya po likambo ngamo mama journaliste elekanga makasi naza na invité moko oyo nalingi pa ya to partager nano entre temps réalisation zo pesanga nzela pour inviter nanga kota bocheli biso sport ya koma kololo pango. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, y a bas dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga na lomba po oza pesika na yo. Bino mo moni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire ya Lopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Merci na sport kitoko na ebi ki Fabien pour Lopango Dinige Chris Elias bokanga makanga mapango sa la fondation Sebiso. Merci pour la fondation Maman Denise Nyakero, Maman Yabane Belé. Maman passe à l'obaka, Maman Denise Nyakero azali passe à l'angai. Trop de love pour vous, maman. Moussa les omonana, bravo na papa nanga Fachi Béton, bisora na sima Chilengelo. Bande ko balandi, invité nanga pe azali, papa na pesi ombote. Bonjour madame. Nga na passa. Ngai Cliff Fambo. Wa msonge. Non. Je suis de Bandundu. Wa bangwash. Muteke. Moi je suis Muteke. Je suis Teke. Muteke wana ngopesa mbote ndeni. Franchement na ebiti. Bateke nyonso da pie no mbote kaka na ndenge ka ya bateke. Boya mbango ka place bosali. Vraiment kitoko mingi papa na ngai na sepela ki pa na émission na ngai. Koyamba yo parce que on a moni ozana ba savoir rebelle. Ko sola nuka na téléphone tant na benga ki pose l'invité nanga. To développer ki lo mo boyo biti ko tika ki ngali kolo. Ni na ba ki telo wana.
Non kangama na nga monter. Il faut te partager ngo na plateau na bandiko balandi nyonso ya chebiso o balingaka mama mapasa. Papa nanga. Oui, madame. Na relato lisolo ngo. Lisolo ngezandini. Eza na mwasi moko. Elenge mwasi kitoko aza marié. Abala na mobali na ye. Nzamba sungi bango na bolingo na bomoko Seigneur atomboli bango. Mettons ba tomboli mobali Seigneur apesi musala yo ebika na ba misala lelo. Ba proposer mobali moi idée moko boy. Parce que idango eza beaucoup plus que mibali a utiliser ba chance ya baninga ni mibali. O baimba moko donc faux cop. Non yoko. Sikoyo mobali tanga ye atali abia ko komane PDT. Asololi na madame. Ubika bino mibali atali kamweza mabeso ki olambi ngande biso pe basi atali kamweza mabeso na lambi papa akochaka na se. Mobala sonna madame na madame aza d'accord. Madame akomane penza essuie-glace. Alika na kaka boye maza marié. Zilana. Dans le ba comment essuie-glace alika na kaka boye parlant zolo kolobani. Donc yende olie mobali azala PD. Moi sinde aosali la mobali. Azo bimaka na mibali par-ci par-là mais en étant marié. Neti yol kamba bongo penza o digérant ndini. Na ba mayelo nga na solo la kino na téléphone. Oui pata kingava. Bon vraiment na ibité ezo dépendre pika ka ndenge nini ba planifier ki kosala affaire ango. Bon, quant à moi, ceux qui déjà planifié qui ont bien, je vois pas comme un problème lobby. Pourquoi? Puisque avant moi ça bano ça l'angoisse là qui d'accord non mbal naïe. Andimaki. Mobile a bongo yo tant que mobile. Aya ya moko boe zundulu tout ça ba terme na mbaka ça. Tout ça ya population yo momino pese bambongo. Pardon, sauf de bito qui na ba terme parfois nengo lobi mbaka ça non. Vraiment ça noko. Puisque un vrai noko soit dans affaire ndengwana azana courage wa kota na madame na ye ba betil selon calmement et puis ba sali yango donc je vois pas inconvénient moi ezana ekoza la wana te. Papa Fambo donc yo o trouvons qu'il y a vrai noko donc parce qu'il y a sololi. Oui, a sololi. Puisque soit azala une noko te ya ko sala ngo parfois ba ndenge na ye après ça parfois derrière et puis à faire les cas sans pour autant madame. Mais ye aboye ko sala ngo na ndenge wana donc a mimil solo na ndako. Donc ils ont les cas entre bango bon, je sais pas. Donc on n'a pas à Papa Famba au trouver langue ça normal. Eh oui, ils ont normal. Bon, ce que tous on à côté na yo mobile. Donc c'est que moi si au proposer à celle langue dans les bons. Et na ngopé, ndenge yo moko lobi opé sino aval. Obi pena koto ba mwete linga yesu ki ba gumba ke so ba sali ndeni. Azongelo na ba fatigue wana o pesa nkapo na mbongo. Sikoyo mobile yango wana akesu ko bala deuxième femme. Siko mobala bongo neti na yo pena so ezaki yo nde bongo. O sa mobala bongo ni tant que mobile mi chesko na place à moi si wana na baki essuie glace ne nyonso. Madame, oyebi dans le beloko mo na mokili oyo ndenge to lovara boye. Tozala na basi mususu bazar rien que pour na business. Tozala na basi mususu pena obi ke no openza c'est ma femme donc azala kati ya yo. Alors ce que faut yeba na akebala mususu ya business ça parfois oh wapi ouais business. Bon là je sais pas. Selon dengo pesili contexte nga na pesika contexte nga veut dire que donc tous on a déjà rabasi mibali oh biso mibali parfois tout ça il a donc moi so pena ya yo akati donc il y a eu vraiment akati na moi si musu parfois bon tout ça ka ba business hein donc zila papa Famba o révéler ngelo mo makasi sikoyo to yebisa papa wana oyo azana mwasi na ndako akomisa essuie glace. C'est que oyo abali wana ndazaki pena mwasi na ye ya vie donc ba critère azai ko luka akuti ngo katine donc abalaki na liboso essuie glace abalaki na mwasi mo pona ba faire donc yo zala wana na kubala yo mais yo ndo opesa makamu mais donc ce qu'on a lingana bala vrai mwasi nanga ozano peka wana donc yo biti nezo pesa nga makamu mais vrai mwasi nanga ndi wana donc na comprendre ngo bongo. Ah bon en quelque sorte na ko bon pendengi wana. Wow. Parfois pe mobali bon. Parfois pe mobali azwa ki ndengi wana ou bazui o ami balinde ndengi wana bon.
te mais contexte yo peseli. Ouais. Donc moi c'est le bosso zande nzoto ya affaire. Côté kuna nde nzoto maman na bana. O ngana comprendre. Ah bon, chance que lobby yo ndo comprendre ngwana. Mais ngana lobby o yo zo comprendre. Ndenge yo comprendre. Vraiment papa na ngai. Non, c'est profond hein. Bande obalandi, c'est un sujet où ils a commenté to à développer. Bo sala ngana ba commentaire et ça nga bien mingi. Et papa Fwamba siko soki neti na pardon ozo bible ça vraiment comme bonanga. Fambo et non Fwamba. Songi te na message na ba Fwamba talaka kaka. Wow. Na pesi ba songi nyonso badiano. Papa nanga siko yo neti na yo. O pesa papa wana conseil ni. O yaza na mwasi ya faire na mama ya bana. Mais mwasi ya faire aza première dame. Mama ya bana aza Tobingina, deuxième bande, voilà. Si parfois on appelle ça conseil, c'est vraiment compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué. Donc, bon. À Mobali, donc, il y a mon rébini, non, ça veut dire que. À gérer, car. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. À gérer, car. À gérer en cac. À gérer en car. Bon, c'est ce qui est arrivé, femme business, mais en étant la légitime à apprendre. Réaction à est-ce qu'au conseil nous copie ça, ce qui est légitime à apprendre qui azara légitime d'affaires. Au PC conseil ni sera apprendre le moins bon. Zelo moro ya tombokate, ce qui à apprendre ngo. Puisque au début déjà mon bal à Zanoko après ça on a toujours verrié pour nous bêter que non il faut tout ça la faire boyer donc yo parle parfois il faut à la boyer alors ce qui apprendre ngo parfois on bal à bêter les nonté azo courage au benga mobile na ye ba discutango comme d'habitude donc et les kanango ameki ko benga mobile ameki uswa na mobile ka ndezalaka mobile aza wanga na ondima tabiza yeti mobile boyi mais moi ça na ba preuve na téléphone les jours où mobile akendaki ko doter voire même moi ça na ba preuve na téléphone mais mobile alobiza yeti dans Photoshop mais oui ba Photoshop pezala na côté mobile te na défendre mobile ou mobile te mais na olo bakaka ba Photoshop pezala bilo mususu parfois na ba famille okende ko représenter mutumoko boysongolo. Mais tant que tu vas voir ma photo, ok, qu'on représente, on va en quitter libala. Sans moi, c'est le fois Zalati. Et si parfois Zalaki maladie ou Zalaki empêché. Papa Fomboyo, au soignant bien. Donc, il faut encourager papa. Ça peut encourager papa, mais non, le bacan n'est pas réalité. Et comme bon, il n'a comme la yote, soit yote même matin la famille Nabino. Que non, si Nabino Moko, Azate, mais il faut à représenter dans mariage. Non, marié, oui. C'est ça, m'a peine à représentant. Ah, voilà. Mais mobile n'a pas informé. On a bala qui officiellement na na zaki na ne pas na biso mais to zalaka. Tant cousine moko na poto, mais il fallait na représenter ye ana Kishasa. Omoni, mais mobile n'a pas informé et azalaka pe wana parce que ça na kati ya famille nanga. Mais oyo yo rosala ngo représenter mutu. Moi si na yo aza non informé. Donc information est verrouillée. Mais jusque-là, tous en assurance morte Kazala qui non informé. Prenons Kazala qui malade. Ou il moi se plaît qui a zalaté. Alors, tu condamnes mobile pourquoi? Vous défendre comme Mouninga le mobile. N'a pas nous défendre comme Mouninga la moi. Si koyo belle famille et traita moi siwana de tout le monde. C'est-à-dire pour Kindumba oh moi ça zaki ko sala qui essuie glace. Ah d'accord. Essuie-glace au banano va dire que moi si pas banano ça Kindumba. Mobala sala raté, mobala ya ki apesi cop na moi sabi moi sinanga. Ngana okozala PDT. Yo siko ozwaka ka mibali po elanga manaka. Ozo comprendre. Parce que moi si tant azo sala cop ango, ba place à côté ana ba seme ki moko pe o ba linga vie. Ba seme ka chacho. Bazo kuta na ba couloir moko boy. Ozo landa. Moi ça comment mal vu na belle famille. Mais hors belle famille et éviter que ndeko na bango azaka au courant ya cop moi si na salaka. Siko na belle famille tant mobile a eli bango moi si na ya solo. Bake babali. Na belle famille a bongo yo koyebisa bango basa na nini na femme légitime d'affaires. Basa nini. Bon,
toutefois nga lo bango lisolo ya love bateau ezaka importante to kocha les deux familles ou to kocha ba mi mais ba finga ka madame yandako bon net nga so esami na famille nanga donc d'accord puisque c'est ma femme à moi na linga pour na binoté pour nanga peu importe parfois bino bo mona bo sala mais d'abord avi nanga mo zanini donc batika yi bango ba yebi nini bo sala oui aza moi na bango te aza c'est mec na bango bien sûr mais aza moi si yande na bango batika ko se mêler na mamba couple batu. Donc conseil au pesa ta la caméra pesa na conseil na famille bazo tolérer ndeko na bango bala moi si msusu po moi ça c'est essuie glace mais ba éviter que qui essuie glace ali za ndeko na bango yimonda commissaire pesa na conseil utali caméra si faut no ba un mot ba famille na biso mibali hein ba famille na biso mibali botika un mot ko se mêler na bango ba couple na biso puisque biso moko mibali ndeto linga basi na biso to memeli bino bango. Aussi faut mabe ya mwasi na ngai mona na ngabu na obeta lisolo. Aussi longtemps ngabu na obeta lisolo te alors bino obeta lisolo ni. Ponga na la na yi ngam na sala la nyonso na yi. Donc beaucoup tarati. Voilà. Vraiment belle famille boyoki beaucoup tati. Ba mettre bino en garde. Bozali banda masolo. Vraiment on a na régie bazo balancer lengai sport ya koma tata lopango mama lopango koko lopango mwana lopango tozongi après juste lelo na Kinshasa ezali lisusu pasi te ya kolongwa la statue ya locateur pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15 na quartier Bibois commune ya Ntele à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga na lomba po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à la station Bibois Koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Papa Fambo, wano talaki caméra au PC, ba mise en garde na ma belle famille. Nengna me kamki oye ba au salani. Chez banquier, dans la banque moko ya place. Mon banquier. Donc c'est ça. Ba banquier, vous avez mystique. Vous avez pas naboni. Eh, limbisa ce qui n'a lésé la question. Bon, jusque là 0. Jusque là 0 mais naboni on alias bon. Mais oui, je suis marié donc binomo bo gérer non bo savourer love. Ah mais oui. Encore ban des araya moko boye ba marié bo comprendre koko papa ah copé baby. Donc bino il fallait bo zelana nous bo consommer bolingo na bino ça la ramwe lengi moko boye. Ah bon, ils ont ndenge toujours planifié hein voilà. Un des tout planifié donc oui bisa moi sinon ni place ça. Tala ka caméra oui bisa mwilomo et ça la bien. Otangi na kombo moi siné. Aibi si fona loba tanga na kombo ni puisa nga bien na moni libende netinga nga na osité te na tangi mobile na nga Mike Mukadi Chic les patrons de chez Biso yo petanga et ça c'est important oui ça très important pour déjà lié mo aibi ki te nga na linga bashi on a te papa na nga isala nga belengi mo boy et motiva nga elengi mo boy na bolingo et batanga ko mo na Chic je te salue hein voilà mama nada kamata ya yo yango yo a tepe umela oleki bango merci nazabe na invité na nga moko
opeka kana linga moi débat na plateau ça là bien moko papa na débat na plateau to comme à 3 na bolingo c'est sujet libala yaya moninga na biso pe marié est-ce que oyo asa yesko asa moninga so marié ya moi c'est pe apesa vie na ye pona lisola moninga na biso wana bon pas mal normal Montréal côté nga 3e nanga lelo na Kinshasa ezali lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur peko koma kololo pango occasion à ne pas rater bas terrain à vendre ya ba dimension lokola 20 sur 20 20 sur 17 20 sur 15 na quartier Bibois commune ya Ntele à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez biso télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na yo. Bino mo moni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois Koti 10 minutes et belé au commune esika wana. Quartier Bibois ils a déjà habité depuis Kala courant na mai et kota déjà Kala. Profitez na occasion oyo pour okoma propriétaire ya lopango. Pour tout contact benga biso na numéro oyo plus 243 82 01 22 226. Merci na régie wana tong bachili biso sport akoma kolo lopango papa nanga ngana sepela le roi bien invité beaucoup ma deux. Il faut ngana zala au milieu du village pour gérer bien des bangos. D'accord. Comprendre, hein? Ça dérange pas. Merci. Merci. Merci beaucoup, je vous en prie. C'est que bien là. Ok. Voilà. Réalisation, beaucoup c'est invité nangai. Nazo c'est l'invité nanga papa Fabien. Moi c'est Mayele. Moi c'est Makasi. Papa Fouambo Boyebani. On a mon dernier souffle. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Bon. Je suis déjà là. Toi qui me regarde. Yo ah. Mami. Naïbi qui se poser une question à combien d'engagés. Oui, asa nini awa po muto on a beta ki lisolo eza ye mutaza azo fingisa nga na famille azo panza nga na ndinga mabeza ye so na osama mabeza lisolo na eza cause na ye lisolo beta ye atuna nga lisolo oyo ozo sala na vie na nga yo yebi yango ozo loba lisolo o kata soni te tanto ke vie na nga oyo maman meka un peu ko peser ba mot toza na télévision, c'est ton homme. Peu importe les défauts. Azab, na moni kutu yo solongoli na alliance. C'est ba décision na yo. Bon, je sais que moi je sais bandeko balandi une bonne décision ça se prépare. Ceux qui aussi au préparer qui ba décision na yo là c'est une bonne chose. Mais ceux qui za choc ya ko yo kambanda nde salisu yango ngapi na lobano tant que moi si je suis désolé mais on est là pour kombo na Yesu ezala élevé. Eza pona mbanda te na makambo nga na sali na vie eza mabe mingi kobimaka na mibali nyonso tu ona zoyeba betada na bango te nazolala na bango pona ye azala bien na kati ya basi. Mais est-ce que vous mesurez makambo zoloba na loba te pona s'il vous plaît est-ce que vous mesurez makambo zoloba nazo mesurer ngo na lobi yango déjà na sa libre ya koloba quelque chose qui il fallait pas au s'il te plaît mon papa Fouambo et vos apaisements s'il vous plaît mobali na vie eza pasi zala eza mobali na songa ki yo na nzemi na so ba condition na sala ki ndumbo nga na message s'il te plaît s'il te plaît ni yo lo na kati ya basi o lo bana nga s'il te plaît na tangai non beto tu me soni blanc ça so bimisa terre soni na yo yo ka soni
naza pe mwasi ya muntu ya mobali lokola yo. Yango longo alliance hein? Oui, na longo liango. Bon? Papa Fambo. Oyo luka kiango to sila na ngana awa. Eza pe bien loko yé une émission. Papa Fambo. Aussi la ngana émission parquet ou bien commune eza émission awa. Moi tina parquet, tina commune. Bon? Naza d'accord ya osalango. Franchement, madame, moi je ne pas dire. Papa Fambo, écoute-moi un peu. Franchement, je suis désolé. Non, Papa Fambo, je n'ai pas le droit de vous tenir, mais oh là là, je n'ai pas ces droits-là, mais et vos apaisements, peu importe, moment où il y a salé les locaux, peu importe, n'enga kenango. Peu importe moment où il y a kenango. Na respect na œuvre. Oui. Mais sinon oh là lelo ekosila oh là là ngana surtout na sala ki ezaki na cause na ye soki na banda ko bima na ba na senga bino mais la femme va te couper papa mina na zo finga nga pona yo soki na sala ki eza pona yo papa naza mwasi na okoka ko retenir yo te c'est dur mais c'est pas dur parce que basali na Nzambe basa déjà et bayebi nini ba ko sala na likambo boye mais oyo nga nazo croire que Nzambe a échoué te oyo nga na s'il faut parfois tobetel solo ou dans le bilo mongo azo silika wana je sais pas pourquoi il faut silika pourquoi il faut et puis quoi la télévision na koya na télévision pour famille na ba finga faut pas zwango na télévision be ba monango so na ba no sala ngo zaki pona yo oh boni boye ko o kana pe soni to kanga na non seulement pona nga mais pour intérêt biso mbali intérêt na biso pele ki na zo bénéficier te na zo bénéficier te moi c'est non bénéficier te mapango za nango ba mituka ba mituka si fona lo bango lelo yo mo boni ba mituka non na boni ngo zangi mbongo sombelanga ata na boma ki ngo zangi mbongo sombelanga soko zo bzo mbongo na soko za bien famille za bien eza pona nga na okisa ki nibo na bima na mibali yo coucher ba bénéfice na bango. Je suis sans mots Montréal, je suis sans mots Montréal Bogoro Katananu, je suis sans mots, c'est un homme. Je peux pas me tenir devant lui. Donc Montréal Bogoro Katananu s'il vous plaît, je suis sans mots.